Je vous prie d'acclamer la parole du Seigneur. Je vous prie d'acclamer la parole. Voilà, Bouti, Kolanda, Papi Kamwasi, déjà Tindika, il a raté. Tu es déjà sur le terrain, dans ma solo, il y a Maman Chantal Moyo, où il y a Bongo, administrateur, dans le marché central à Kinshasa. Où il y a un petit Kabiso, il y a assassinat, Boyebi Masolo. Mais voilà, Papi Kamwasi sur le terrain, pour nous l'image. Jour il y a enterrement, Tobandi, maintenant tu sollicité. Bon, ça a toujours branché. Merci na balandi nyonso, bazako tala biso mokili mobimba ya Tindika télévision. Madame Coco na Orléans la source, bazako tala biso. Guy Molé Diambu, bazako tala biso. Tobosani pété, oyo tobengi Bongo Rifin Kisombe, Papi Kelly, bazako tala biso na Londres, zalakande boye. Ils sont toujours ensemble, Tobandi Masolo. Juste après Malobananga, la Monikuna, Léo Sommet, Adako Kota, André Kimbuta Yango, Oyadali Bongo, premier citoyen de la ville de Kata, Tozwa, entraîné, Karané, Zalabota, la Nenge Mokonza, Boyape, qui s'incliner devant Cercueil. À suivre. Qu'il y a des gens qui sont morts, des Galiléens qui étaient en train d'offrir des sacrifices dans les temples. Offrir des sacrifices à Dieu. Pilate les a tués et a amené leur sang avec le sang de leur sacrifice. Ils ont annoncé la nouvelle au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur leur a posé la question. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Maman Chantal a été assassinée
assassinée criminellement. Elle était dans l'exercice de toi qu'est-ce que si na yo kozala te mobali na yo kozala te bana na yo bakozala te bakamarade na yo bakozala te okozala yo moko. Alors changeons de vie. Changeons notre manière de vie. Abandonnons les félicités. Abandonnons les vols. Abandonnons les détournements. Abandonnons l'idolâtrie. Le Seigneur ne te condamne pas. Mais il veut que le péché change. Et qu'il vienne à la vie. C'était le Seigneur. Tu es le père des orphelins. C'est le fils de ta servante qui est morte en plein exercice de ses fonctions à cause de notre nation, à cause du travail qu'elle faisait. Souviens-toi de cet enfant afin qu'il grandisse, afin qu'il étudie correctement et que tu puisses les consoler. Notre prière est qu'aucun mal ne lui sera fait. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, nous voulons aussi te prier pour la levée de ce corps, afin que tu ailles avec nous sans incident et que tu reviennes avec nous aussi sans incident. Bénis la ville. Bénis la ville. Au nom de Jésus. Amen. Pilate abomi bango. Bakotuna Yesu. Pona nini bakufaki. Est-ce que masumu koleka bato nyonso? Yesu alobi bino bokanisi nini? Oyo na matanga oyo na niveau liwa oyo yo kanisi nini? Yesu alisi bango. Tour moko ya Siloé ekweyelaki bato 18. Bato bakufa ese bakufaki to bazali bato bakufa. Lobite. Kasi bino bobongwa. Bobongwa la mitema la bino. Soki bongo bokufa. Kufa na sens ya vie. Ntoso akufa. Mais ba oyo bazala bana nzambe bakufaka kasi après liwa c'est quoi? Ah. Donc il faut ndima Yesu. Na tongo lelo d'abord mbongo eza na tina te. Tobondela bondima Yesu. Lokola mokonzi mpe obekisi na biso. Tokangi misu na biso. Nzambe yo yebi moma oyo. Oyebi bana na yo. Tika ete mitema la bango ezala tourner pa na yo. Okanisela bango
bakoma bana na yo mpe obatela bango na kombo na Yesu moko na moko akolanda après ngai Kolo Yesu nandimi yo na motema na ngai mobimba natiki makambo ya mabe nayepa na yo nayepa na yo mpo yo nde mobikisi yo satana naboyi yo na misala na yo ya molili tika ete lokola naza mwana nzambe omona nga lisusu te na kombo na Yesu amen Yesu. L'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Alors, on va